Et baby banda kalanatanga gentini abandonné ba écoute na car ba boki biso ba potopoto wana on dirait que ba sala basala te tozali ko souffrir o nyoso to vota bango na kata lingwala ko tozo solution te to dinda ba mai surtout ça okiti na lingwala c'est liziba mais to Monica Jésus Noël moi na muke jeune à chaque fois quand il pleut il y a des inondations. Mais quand nous avons appris qu'il y a des travaux qui vont se faire ici, ça nous a fait énormément plaisir. Sachant qu'Avenir Tagazara qui délaissé, ça fait plus de 10 ans. Mais aussi, on a vraiment un grand merci à Eline Bisso. Tout le monde est qu'il n'y a pas maté. En tout cas, moi, capitaine Moularabi. Kodinda Elekaki. Mais na minute où tu es que ton point c'est aussi là. Tu as bien. Kodinda pe aussi là. Moi, je suis ici, je comme si je malin. Bon, avenez Zaki à Kobeba. Ndesiko, tomoni bae ko bongsi la biso, to sepeli, bazo sala points, bazo bongsi la biso, ba sala points. Tout le monde na lingwala za satisfait a sepeli pona eloko ode basali yango. La sepeli kaka ndenge penza basali biso itaga, o to lembaki déjà bangungi. Basoda kobwaka nye na itaga na tracer tout ça donc salité les cas qui trop maintenant ba bongi prince to sepeli pona excellence na biso Jésus Noël abungi pona biso bato linga misala suka na nzela te et que vraiment ti na suka musala penda par rapport ndenge zalaki nzela ndenge zalaki na ndenge tozomona pour le moment moi évolution ezali. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. God A met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont les racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. awa tozana précisément na lingwala Siritaga de Mouchi de Willery Mouchi bon comme on a ezali Alexis Matuzé la sepeli kaka ndenge penza basali biso itaga o to lembaki déjà bangungi basoda kobwaka nye na itaga na tracer tout ça donc salité les cas qui trop maintenant ba bongi prince to sepeli pona excellence na biso Jésus Noël abungi pona biso. En tout cas, tout le monde dans la lingwala za satisfait à sepeli pona eloko ode basali yango sepeli si ba maman nyo sur koto na mibali nyo sur koto nzela obeba ki depuis moi kala saleté et baby banda kalanatanga gentini abandonné ba écoute na car ba boki biso ba potopoto wana on dirait que ba sala basala te.
Je m'appelle M. Kolanka Tamutom Robert. Je suis le numéro 2 de l'Institut Lufungula, après le préfet Sema. L'école est située dans le camp de la police, Lufungula, camp Lufungula, sur avenue Itaga numéro 160, quartier Wenze, commune de Lingwala. Notre souci était que nos élus de Lingwala, à qui nous avons parfois investi, parce que moi-même je battais campagne ici, j'étais au bureau, mais je me disais, est-ce qu'un élu ne pouvait pas venir nous voir par rapport à toutes les difficultés que nous connaissons ici? Ici, à dire vrai, nous avons une seule difficulté qui nous empêche de bien travailler. Nos enfants souffrent, nous-mêmes nous souffrons. Donc on ne sait pas évoluer normalement avec les programmes parce qu'à chaque fois quand il pleut, il y a des inondations. Mais quand nous avons appris qu'il y a des travaux qui vont se faire ici, ça nous a fait énormément plaisir que la ville allait commencer les travaux ici. D'ailleurs, moi-même qui vous parle, j'ai pris l'angle, j'ai appelé certains ingénieurs, les contrôleurs. Ils étaient avec moi ici pour chercher à savoir un peu si on mettra les caniveaux de l'autre côté et chercher à nous aider comment évacuer l'eau de l'école. Parce que à chaque fois quand il pleut, il y a inondation, on peut faire 3 jours, 4 jours, on n'étudie pas. On ne sait pas entrer à l'enceinte de l'école. Peut-être aujourd'hui, vous avez trouvé les bureaux. C'est hier qu'on a évacué l'eau. Il y avait l'eau jusque dans les bureaux et parfois les documents sont mouillés. Et c'est ainsi que nous vous demanderons vraiment de nous aider à chercher un issue pour que l'eau puisse sortir facilement quand il pleut. Parce que les caniveaux qui étaient de notre côté, nos frères de la police ont construit dessus. Ils ont bouché même les caniveaux là. Donc toutes les sorties d'eau sont bouchées. nakombolanga Bob Kenda Vonaza, natif ya Lingwala. A dans un croisement Itaga Mouchi, les travaux déjà y a avenue Mouchi et Bandaki. Sachant qu'avenue Itaga Zaki délaissé, ça fait plus de 10 ans. Mais aussi vraiment un grand merci na Elina Bisso. Tout le monde te voit qu'il n'y a pas maté. Il faut qu'il y ait pena pour na servir Bisso dans Lingwala. Vraiment au nom de tous les amis à Lingwala, au Bazarana Mouchi, à tous vraiment un grand merci na. Mais to linga misala suka na nzela te et que vraiment tina suka pour na ba niveau ezaka que non première citoyen ya commune vraiment za la mobiliser une équipe na pour na ba niveau parce que gouverneur aza omniprésente ada représenter na ba beaucoup maître dans ba beaucoup maître ne se faut ba sunga gouverneur. Kodinda elekaki mais na minute oyo toyebi ke temps point c'est aussi là tozala bien kodinda pe aussi là mais nde sikoyo eloko moko musala ngo bazosala penza bazosala ngo manœuvre. Ah, bonjour. Ndenge moninga na alia comme na zape mwana kotoyo na osigve misala na biso ndenge osala makotoyo oyo eza avini Kigoma po eloko basali toyebi yango te toyaki mpe sur tokomona te donc oyo nzambe asali mpo na bango atouche mitema na bango Jésus Noël na gouverneur na biso Daniel Bumba
vraiment toyebi te ndenge nini tokoloba tokolala chaque jour tokobondelaka nzambe apesa bango mikolo ebele po oyo tomona te biso tomoni bana na biso bakoya komona oyo mpe bakoya komona kote oyo mpe epesi biso mwa valeur mingi. En tout cas, message nanga nazako pesa, message fort ezali liboso nazako kumisa nanu gouvernement provincial oyo ezui idée ya kolongola biso na boumu na kati ya chebe awawa. Na yebi ke gouvernement provincial ezali chapeauté na gouverneur ya ville na numéro 1 ya mboka. Vraiment na pesi nanu matondo mingi na numéro 1 ya mboka na gouverneur ya ville à Kinshasa na gouvernement provincial na ndenge oyo basungi biso bazwi biso na idée totala bambula na babula bane passé neti quartier neti Lingwala mabe ya Lingwala nyonso ekweyaka na kati ya HB terrain HB lelo bakanisi biso sur 10 chantiers na niveau ya Lingwala ndenge tozo yokela ke bakobongisela biso baveni biso moko à l'œil nu toza komona awa ndenge misala ezoko sala ma plus rapide malgré mbula etungisi bango awa po babundi na mbula mais ba nzambe asungi bango lelo tozo mona ndenge espace yango boko mona yango vraiment na tondi matondi na yebi ke nazali né grandi na kati ya Lingwala naza pe na mutualité ya bana chebe comme coordonnateur yango nazoko pesa ba losako ebele wana pena ko mata ko kita tolalaka kolamuka. Tozana Kalembele. Musala penda par rapport ndenge zalaki nzela ndenge zalaki na ndenge tozomona pour le moment moi évolution ezali. Na ndenge bango bazwi initiation ya kosala musala boye. En tout cas mboka peta mulaka boye. Nzambe apambola ye na musala zali kosala il faut ba multiplier sur effort. Tozo sepela ndenge quartier soko boye. Ba meka pe kosusu kosala na ba côté misusu. Na ba bali misusu ba meka pe ndenge bazwi idée ya kosala la biso awa. Na bazo pe idée lisusu ya kosala pe na ba mile misusu. Misala Lingwala ezokende très bien en tout cas changement et continue Lingwala par rapport ya bato bazala ki liboso donc depuis yaye en tout cas vraiment azo bela ba bravo na e ba coup de chapeau parce que misala zo sala makitoko changement zali to mona penza en tout cas c'est bon vraiment donc avant d'année azala bien na sepeli ya trop tozala ko lukande ba jeune pona tangu wana toyebaki batata wana batikala ko sala eloko moko te batikala ko contrôler ba avenue mais to lelaki ba jeune to monde pe jeune batieli biso ba jeune neti Jésus Noël en tout cas to sepeli makasi ti lelo to sepela kaka eloko na sepeli nango tomoni ba misala na misu te tozomona toyoki yango na maloba te mais tozomona na moni neti isange babandaki kalembelembe na nyangwe nde tozali boye en tout cas esengo makasi papa tozali ko souffrir o nyoso to vota bango na kata Lingwala ko tozo solution te to dinda ba mai surtout ça okiti na Lingwala na se liziba mais to monika Jésus Noël
mwana moke jeune aosamaka ba bien en tout cas papa tosepeli topesi yo donc santa oyo topesa ya mobutu ko yango topesi yango yo normalement eza makambo oyo tokomona yango étrange te parce que aprometaki biso na moment ya bacampagne oyo ezalaki comme projet na ye ayelaki biso et puis tomoni baréalisation nango eza oyo ezosalama sikoyo na batemps passé tozwaka mpe badéputé tozwaki mpe baministre il y a eu de ministres passés ici dans la commune de Lingwala mais tomonaki bapromesse ezalaka mais baréalisation ezalaka te avec Jésus Noël nde tomoni vraiment baréalisation ya bapromesse oyo asalaki donc coup de chapeau quoi na ye kombo na ngai Chibambe toza na bassin kusu na direction Kutu Mushi moi musala ngo sepesi bato menga po na ngala mula musala ngo comme si comme kene malembe avenima par rapport ndenge zalaki moi amélioration ça va mais musala banaki na vitesse to comprendre te moi musala ngo comme tout monde l'enterre kombo na nga Suza toza na veni bassin kusu na coin ya Kutu bazo sala prince bazo bongsela biso basala prince avenue zaki ya kobeba nde siko tomoni baye kobongisela biso tosepeli ndenge baye député ndenge asali biso grâce po babongisela biso esika kodinda elekaki mais na minute oyo toyebi ke temps point c'est kosila tozala bien kodinda mpe ekosila balinga bakima yo mpona solo ya mapeka solo ya motoki to solo nyonso ya nzoto komitungisa te pour solution na yo emonani société God A ememeli bino crème miracle produit ya sika esalami na misisa banzete mpe bafololo mpona kopesa yo solo kitoko na nzoto tika kosalela badeodorant mpona kobomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mosusu ya nzoto mpo okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours elongo na crème miracle pesa ntunga oyo ekokani na yo les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, applicable des essais, tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.